Merci na bandeko nyonso balandi ya KNB News chaîne na bino bopona. Ngana loba nanga toujours na likanisa mona mboka honorable Jimichi Mangamu Kendi. Po yende asala bolanda kanga na bisaka bino basango. Bana Congo merci na bino partout na Océanie, en Asie, en Amérique, na Europa, na Afrique nebo bengi ngai makambo bo benga kaka poto solo c'est normal. Et là bo moninga nazo se présenter une émission lelo. Nazo se présenter mingi teka pona ko informer bino makambo Jean-Marc ou bien pona ko lobake bila chef de l'état est à zéro. L'autre chose de cortiquer nano élément liboso. Actualité makasi ça élément o balobi mokonzi mboka fashi beton. Alobaki ya mboka si kufa nango na lingi bande ko ba congolais bisika besoin de partager vidéo yo. Na landa pende ko moko ya mwasi bato bazolanda partout na landa ke bisika ba wifi ezali ndenge azoloba mokonzi mboka tozala bato un peu du respect na mokonzi mboka. Tango tozo manquer mokonzi mboka respect ezali pe pour moi culpabilité na biso mo na no peuple. Eza pe incrédulité, eza pe imbécilité, eza na ba ranyoso ya ba injure ya mabe pour na biso moko. Mokonzi mboka zaka moninga na biso te. Pourquoi na ba pays où ils ont développé bato saka ba konzi na bango ya mboka? Pourquoi biso tokyo to sa président de la République était na landi ba émission na ba Top Congo na zola la même pendant na 23h na ba émission et ba téléphone ouvert. Bilan zéro, bilan boye. O bilan Félix ezali négatif. O alobaki pona mboko e pola, mboko e kufa non. Contexte na mboko e kufa ezali simple na philosophie. Même ngai na lobaka mito bato esi kufa. Ba congolais na tikala kozwa ta $100 ya président Félix Tshisekedi Lombote. Mais le fait que tolobaka mona mboka kama mboka Nzamba yoka kolela bato atindela président atindela biso nyonso président Félix. Mais comment lelo biso ba kongo to ba valeur à motute ou bien importance à moninga motute ou bien tolinga moto soka kabele loko grand saudi ada bombole moto aleki na balaba nde na mona na moto ayi ko lekation na boulevard était ba jeune penzo bazana makila makasi ba okanga mito ka pona oboto la bato ba mbongo ko ba téléphone asengio non to za la bato ba congolais toki ko la président Félix était pour appeler sa biso li pato ko ngana ndako tolos. Mais si ba fait mon président Félix a présenté na ba peuple congolais tout musika libuli za makasi lelo santiningo bila to solo bila été parce que landi idéologie à président Félix ezali pour na mboka na sepeli na ba konza mboka bazo respecter idéologie à président Félix lelo toza ko bosa na les bienfaits bazo beta biso Sophie Mbote masa sezo lela na basoda baza instruite na kolobela ngwa na ba police baza instruite eza somo eza pesoni somo na ndenge nini to banda ko banga makofi ya mabumwa wa pa président Jikaka to betama na ndenge ya blague te ba Zakari baso ba mbata bato ebele ba betama ba ve mikolo ba ve to film mbemba ba betama makofi ya mabumu pona manque ya respect na chef de l'État. C'était vrai que tout ça tolingi ko déborder mingi dérapage za mingi muto azana ba nervosité ne surtout kabila za ene soda akolimbisa wote kucha pona mona mboka Jikaka sina rambo bo pesa ba kombo ebele mais lelo na fasi to komi ko manquer respect tozala na no bato tango tozo sa likambo mitia na conscience que soki sala kinga ou bien noko na za président de la République ou bien ngambo kona za président de la République bazolo bananga mabe wana na ukinde ko fayulu akeli sala ki sangani non asali bien et ça ba déplacement na ye muto ba ko pesa et pouvoir asa muto ko attaquer moninga za na ebonga te parce que tanga okoma ba réalité ko palper yango akoyeba ko maîtriser yango te surtout fayulu za élément ya fayulu afinga même soda obi uza bolole ngalo tobo ya na mbandaka afinga bolole afinga na policier et puis officier uza bolole pona nini otoluka salaire na bonga na fa de na uzatika bongisa ngota bongisa salaire ba policier azana ba discours na ina sepeli na ngome to respecter mokonza mboka eloko pena osenga leo na mokonza mboka azana tourner na ba Congo soka ozonga Kinshasa ngape na osepela na okena na maison civile chaque na lingena le audience na maison civile
toza ko informer comment bureau d'azo komi ko kanga moto bureau d'azo kanga moto azoteka mai bureau d'azo kanga moto oyo azowela mabele na moninga ole musala huissier de justice ole musala ya bato basali présenter na domaine wana police azosala lelo na kena koweti nga moko bandeko na koloba makambo lobi tango na kepa mokonzi moko ya mbinga na bivala bakonzo wa kikukamba Kongo kwa Laura Batumona lobi lelo na tongo police babenga lobi a maltraiter bato na koweti na kelo na tongo police wana na kashi na botolenga na maboko Michel azali motard na koweti pa basango baletina babise tika mutu wana policier letina komanda en place abisi na antenne na bango kiti bakatinga matiti lelo na tongo lelo na bité lelo le kanse papa Timothée lelo le kanse le 27 ou bien le 28 le 29 akatinga matiti na tala zana munduki azo discuter na bato lelo le 28 azo discuter na civil azuli ça c'est à continuer bale na chambre ngana tali le fait que naebi na expérimenté na za sur ma général ba militaire na service de sécurité tant on discuter na civil moi kanga gyo civil on bi tambola kana master so tambo na ngote akosi ça na chambre atindiki asimbi sûreté wana alingia simba tanto na po abeta a déclencher ajida moko azaki wana tango na longoli arme wana akawana total ça na chambre na mira basango na koeti avant singa babi c'est l'antenne wana babi bakanga ko taza mopanzi sango avant singa pendant plusieurs temps au moins 2 heures du temps 2 à 3 heures akasinga matiti tellement obéir commandant en place azali tina zapende konanga mungala mbusa alobite ya za journaliste tango kangi photo na ye ezali pona nini akangi des corps médical bazo kende service abotoli mo kashine na liboko abotoli ezali na mbanga pour apesa mbongo 10 000 na ebise na lobi général Kasonga lobaki bato balata kashine ezali pona ko protéger population alobi na Kasonga na fati batianga na musala wate ce qui m'a étonné que général Kasonga azali commandement ville soki policier ya voyou ndenge wana azo manquer commandement ville à côté sa président Félix Cité soki policier aza ko manquer institutionnel à la police à PNC à côté sa civil te na kendaki tango soda mura na betaki motulisasi wana obolandaki mikolo mona mosi wana mona mbali wana pona ozoe téléphone pembeni ya ndako na avenue de la justice wana ezali manque ya instruction ya formation moto azui formation netinga nakofinga mokonza mboka ndeni nakofinga ba institution mboka ndeni lelo journaliste aza elema akovandisa na mabele journaliste aza elema akola kosomisa kashine na policier mais policier azokanga bato ye moko aza na kashine te mais mobeko elobi ni il est au-dessus de la loi policier azokanga bato mais aza na kashine te Général Kasongo Silviano oza na parade ebisaka policier na yo oexagéré soki na beta mesa ni il est au-dessus de la loi nanga na bino toza na sa mibeko chef suprême eza Fachi Beton policier azoloba ezala Félix Chilomba yawa nakoyoka ete policier yango bazwi na régie awulu aloba ti lelo nakuti na po amoninga azokima ntango na oyo émission lelo policier lokola Michel alobi nga nakatange bosangani avandi na veni Mbenza na Chikapa asala na Koweti na Kimbwala kote ya basango ya Don Bosco ya Koweti ya Mambre avandi singa na okikana na obi na okiko agile lokola intellectuel na kena lati bilamba ko émission alobi na tokotala mokolo moko abotola civil ateki babude 48 000 francs na kome pa letina balongoli egozo alobi azali promotion na 798 et 2007-2008 na obi formation ezalaki te na ebi 8e bataillon edolongange major mania koma colonel na ebi ba instruit yo eza na niveau wana te baseki lelo na ebi se na obi oza formation te na ebi Michel yo ozalaki motard nga na ebi okomi motard alobi nga naza katange président Félix abengi président abi Félix akolongola nga wate na lobi na resté maloba na yo batémoin bazali bato akangaki na ebi bato nyonso enseignant Laetitia azali mona mama Lambeko na ba Mambre atangisaka na nini na Seleka na ebi ba médecin balo akangaki amatraité bato lelo te akatinga matiti onga na kokata te na kebo bisa basango balobi ce sont des voyous bazui bango na la police Père Simon ya ba Mambre alobi il ne faut pas même passer dans nzela na bango na lobi on est où toza na pays jeune na pesi mbote na nga na kulutu Laura Batumona nga na lina bisa lelo président Félix Boy
na sepeli na tamboli to sala musala to kotika pe yango te mutu na mutaza musala na etage na e on nzamba tinda e président Félix Ozana ba Congo est-ce que pona osala remaniement et c'est qu'il faut tambola tourner oui ça peut bien pona consulter la vérité pona ko prouver la vérité ngo mais trop c'est trop lelo na lobeli mi makamba Jean-Marc était parce que Jean-Marc soka longo ba ta remplacer baza belé et puis Jean-Marc qui ko porter président Félix Malais nga mona landeli to lo ba on a vidéo na TV ate président Félix sala remaniement soki ba souda lelo ba zuya mbiscade na este est-ce que batonyo sana bagi changer tête ya armée wana banda osalaka alternance yango ya pouvoir monsieur le président basali oto na pouvoir te na lobaka tout le temps monsieur le président na loba même bande kona ngai ba mulumba bababi mulumba balingolo bango nyonso na lobi to sali la président Félix tâche facile bato bazana maison civile à partir ya semaine prochaine na bana kotika ba copie d'information na ba institution de sécurité bureau de fata la musala na e soki bureau des amis makasi na este basoda na biso bangaka ko na mbiskade te biso soki na mbandaka etoko azo mbandaka te na tonga Joseph Kabila Kabangi parce que to sala misala to sala ba ministre Roger Mwamba azali député national na ba Bruno Bindaba to sala musala te ujane akoti mbandaka 8e bataillon edolonga ngena manya bakanga bato wana enyela kima suka kwa na mbiskade akima kambandaka mais basoda na biso bakufi compris même na colonel officier militaire waza na stratégie na bureau stratégie na este eza passe bato baza capable osala musala na pays bazo pesa ba musala te bolimbisanga so na loba émission oyo eza émission moko profond eza émission moko monsieur le président ozamona bilaka pouvoir monsieur le président tant on azola na ba débat na TV bazo pesa ba paramètres à coup d'état biso Congo tosana makila wana te congolais makila kuluna etuna pouvoir otiko lekawa ya est parce que na est baliaka mutu facile babomaka na bango bato babiloko ya Rwanda wana ya biarimana biloko ya génocide uta na Rwanda c'est normal que basodo bazale lopo balia mutu za facile mais congolais zana poussa kusala mutu mabete tant on azomona bato ba ofinga yo koloba na Congo epola Congo salabo wana za faux débat soki bazo finga moyibi moto azo sala santina azo ba bateri moto sala bobo président république moto azo tala ba institution tozo finga bo non toza la souris na kutela lo jeune moko azo lo bazaki moto président Félix na noviciat CCM na pas autant changer bon lelo bisinga na tonga lobi Félix aza pour ba pesa ba honneur et moko institution le teku fana bisi monsieur parce que Jean-Marc a échoué na mission akema kamba dédoublement to discuter à bandi ko silikana tiki parce que na linga ba menace je suis homme de terrain il faut na ba kolempa moto to sole nabi to sala na apaisement monsieur le président pays ezako tambola mabe soki bato balobi lo baka mboka pola so ba ebe yango te mboka pola mboka kufa bato balingi corruption disuma même si chef de l'état ngamoka pa lobi mboka c'est pola nango kufa oui ni toi bato conscience esala te ba demi terrain bole la bombo ko fatena nini ba tindo kenda ko futa mutu mbongo na ye bola ma président Félix toloba kango te ba botola bato mbo ndako awa na limeta awa tanga comme na pouvoir zong sa famille wana eza bola mote président Félix lelo boya fimbo abo masasa ile la babo mamutu illégalement papa to ba bola mamutu monsieur le président tête sur mettre aux infiltrés staff okutaka ya ba général à FARDC chef MJ ya FARDC azali mutu okutaka na système est-ce que na bato kuna ya est ya Rwanda wana bazana ba entretien te bambiskade ezoleka bazo même soka masumu rapport mamping komba Félix Tshisekedi Tshilombo ezate ministre de défense oyo azali awa soki ba obomanga na sina botama na lia azali na rapport mamping est-ce que montage ezala ba RCD bazana kati te bato ebele na rapport mamping 4-5 quelques présumés ya MONUSCO ou baluka bango est-ce que komba président Félix ezana kati est-ce qu'il faut Félix akwebisa mutu ke sala musala bonesika na non conscience renouveau dans l'esprit ngai na boya mutu aloba komba président Félix amona bilaka pona nini so ba pesi tâche na même na famille salela est-ce que na famille so to botami 12 il faut moko apporter charge à bato nyonso est-ce que na mapasa mibale pourquoi mangongo na maboso bokesu na mboyo mbuina kanko nzamba ebaka kabola bakombo wana te il faut ka Tshilombo il faut ka président Tshisekedi non monsieur le président blague le kimingi ngana lobby il faut obeta mesa
soki kanya masaka buso ba kobeta pa Etienne Tshisekedi te ba poste tout ya des dona mule linga ezande kanya ma Célestin parce que c'était non ma félicité Kinshasa ebi mais asala ba bêtise ya moto atindi excès des ailes pour ba monae lelo comme instructeur na centre ya nini centre supérieur militaire mais bato ba ko rendre population service bangwana na kei visite pas ya DG moko Laura Batmona ya DG pas na DG to zabana ya contribution ya kala ya DG ya kala Laura Batmona ya mbinga simplement voilà les hommes voilà les hommes à féliciter ba cadre ya mboka oyo ba ministre Toluka Laura Batmona na tcheko mona liste ayambinga avec kashine obino pe mapé climatisation to sololi ayebisinga lobi photo sunga président Félix tout ça la makambo bino baba panzi sango Laura Batmona pesinga ba orientation on a zaki instruire na ngote même na média ba pesanga ya ngote na Carrefour déjà ni wana na mika ba pesanga ngote Laura Batmona bi quand tu veux faire l'émission il faut faire ça il faut ça la bo Laura Batmona bi singa lobi au moni mokonza mboka za ba tâche belé pour na diminuer ba tâche wana ko faciliter il faut to kabola ba tâche voilà bateau alobi ville capitale à Kinshasa tala il faut tout longwa na bo il faut tout ça la bo il faut ba montage après c'est plus de 1000 coup de chapeau na mona mboka Laura Batmona azalaki pe mokote ezalaki bien to sola na bateau belé to sola bateau belé o ba pesinga le ba instruction na bango na kiko zala ingrate ba honorable bonina o to sola na bango il faut na pesa bango ba mbote baza belé na zoaki plus de 400 ni na appel à bateau na ba correspondance bateau à service baza belé ou après ça biloko na bango esengé na publier mais malgré ba fouti na ba droit na bisote eza malamu bateau MCS na pesa bino mbote mais bisoto lingaka likaka kufa na mbuma eza bien cellule public o eza DGDP na pesa bino mbote mais na banina na ngwadi zumbu Emile vina nga Emile wana ba vio baza so luka DG Laura Batmona ave Emile ba matisho ba komika koma matisho matina yo na ntishambre ba yambio osisi magamuno ke ba vina nga ve Emile na peso mbote bisiko zo na DGDP na benga pasteur na idéologie na yo bolobi to boza pona faci beto boza belé nazana document ko publier ba komona bino mais bolobaki na nga to lité pona ba bidongolo misu na koboka bino nyoso ba service à sécurité pesa ngai pour bon consulter KMB News na repesa bino ba mbote bino nyoso eza malamu honorable bonina tolobaki to sunga président Fachi pona ba élection koya na ko sala tout to sala pegeza la bongo honorable bonina bisiko zwami eza malamu ke bolobaki na makambo ebelo komia na ko otanga ote komana Joël bolobi oza ba instruction Joël bolobi na DGDP wana bolobi commandant Saidi Joël Saidi bolobi to sunga président mboka parce que moto na moto asala ba tâche na ye ngana lina lo babo na landaki ba communiquer ba général Kinshasa baza lobi mais application ezate est-ce que ndenge ba policier ba sala degré violence ya kobomaka bato ko beta masasi est-ce que parade bo pesa bango ba idéologie penza au président Fachi alingi nazo tunaka bino bakonza la police comme général Dieudonné Moule na lobi so bolé mi musala moment donné pesa en retraite pour na kovanda et puis mikolo wana nzamba pesa mutu temps ya repos par rapport à vous a chargé ngana lobaki ba changer bato na tête à la police jina Moule awela kana bato te aza paponga na yebi maître Martin mokoma na sepeli huissier de justice bosa musa malamu na maître Richard Ekanda boza bien tout cela na bino makama huissier de justice na président Francis Limoka tout ça la musa pour na Fachi Beton bande kona ba congolais main dans la main président Félix Anangamote biloko baza ko inoptiser biso yango ke to finga mokonza mboka pona nga za soni mokomote boke na buwa fa wana na Egypte ne biso zaki na ba Egypte wana bo omona bato bazo finga président Sisi omona bato bazo finga bakonza mboka ezalaka te et puis ba biloko ba tapage na mboka eleki mingi okoyoka o Jean-Marc Kabundi kaka dimanche elekaki yena cortège à Chikoko babetani masasi après biloko yena Denise nani pardon maman Denise tenani na ndeko nanga Jeannette Tshisekedi wana
ngai nazaki na Kingabo mais ezaki ba bêtise ba cortège à Jean-Marc ezali pas même instruction à Jean-Marc ezali nde ba policier balingi ko se glorifier na Kinshasa eza bazana excès de zèle bazana idéologie à la police était ngai zo sala nga soni ni ailleurs biso kena ba Egypte wana zo mona ke ba policier Egypte bazana respect au sala na te na population pour mon militaire na Egypte net babu afawana na district ya Madesika tozaki na kena capitale économique ba tonga na Zizou na boye il faut mona que président zo le kaloko bato nyonso il faut mona que ce qui fait rouge pèse même le président de la République ya Egypte si ça telemi mais pas na biso comme ba urgence ezalaka moyen facha telemi zate po trop de bêtises banzele zate to changer mentalité na biso ba konzamboka na solo ba même na institution ko ya mais le président sala remaniement ministre oyo azo sa musala te basé baza fouter alongwa na nzela bande ko sheribe okende balongwa il y a pas ministre spécial muto asima nzambe na sultana sa politique azate bato bazali libanda ya masolo ba ko sala na lobi ba lora bato mona baza capable de rendre peuple congolais service les leçons qui totali IDPS oyo ya 82 ya ba Frédéric Kibasa est-ce que zali IDPS ya lelo ya makelele ba Bruno Mavungu baleka wana même ba Martin Fayulu a commis lelo et puis président candidat président de la République baleka IDPS ba Chibala baleka ba Bosana IDPS zaka ya 1982 idéologie Mobutu kaka Mulunge au défait maréchal Mobutu kaka Mulunge to songa retour dans l'esprit et retour à l'authenticité Mobutu Lobaka to songa la masolo ya kala président Félix Anangambote nalingana loba 2 minutes avant cette émission nanga est-ce que bilan tozolo ba président Félix aza 0 bon biso mo population bisika to vandi salité yo mo population okozwa salité na bosoto oyo boka na porta moninga ozi ba chasser ya ba soloaze mbisi ba manga suwa na biloko ya mbisi ya motoko déposer non c'est sérieux c'est la honte mboke c'est kufa mboke pola renouveau dans l'esprit président Lobaki mboka ngo c'est pola parce que mentalité bateza borné na busoba corruption niveau 0 na ki bato bazo ba chiffre président détourné non tous à la batte non na senga bato ba makamba papa mboso na rentrée parlementaire to sala ngo et puis ba sali pétition pour na vemboso qui ba frapper émotion ya kolongola na assemblée weza bien mais total tant to sala biloko wana to zo na ba lisusu na calendrier électoral Jantiningo Bilati lelo azana vice gouverneur te banane rombo walongwa magao samsana malamu kutsa pona mona mbo Argentine partout bazo zipa mabulu bato bafinga Argentine bilanga na commune mina bango Argentine bilazo représenter image marobo image ya malamu selonga soki na yumbia salaka ba biloko wana parce que peuple azali borné na buzo batro c'est comme ça qu'il faut éduquer conscience ya babolole ndenge wana Argentine bilaza na raison même ba biso tozali touché na ba Argentine mais tango ayebi ki osamsa malamu toza et ba Patrick Mouya ba sawana ba redresser quand même communication ya gouvernement eza malamu to sala musala po ekene liboso Antoine Osenga peuple congolais confié chef de l'État pa na rezali sum toute autorité vient de Dieu nzamba lembi na président Félix était nzamba sala ka selo bolamu na ena mokano na nzambe na sepelaka na Dominique Paul Konde atera biso nzamba pona yote wana c'est mon prophète kolongwana catholique seul prophète on andime za Dominique Konde Paul alobela biso nzamba pona yote wela te somba nzamba lobako kende poto ko kende seul église o ezali na amour na boyambi foi donc na kondime ezali église ali loba leo na koma moto ali loba na sepelaka parce que na liloba après côté ya mituna pe na mituna basali le population azoloba pona ezali vox deus vox populus tozala na bonzambe toninga président Félix na lobaka na Félix mukolo moko to kanisa e na yebi président Félix yo pe yo ka population bato ba flatter yo et kozala charge yo sonné ba finga la mission ka yo laver tête wana ba diaspora pe ba lie ba sepeli na bande ko na ba sango so bobota minago ebisa bango ba sala musala te ba rendre tâche facile papa sense na famille baza bien éduqué ba luka bolamu a Congo bazaba victime mboko pe bazali otobenga ba héros national na kati ya Bible na obi na kati ya constitution te sense ke di lelo alobaka pona bolamu mboka singa démocratie lelo biso to tokoma koloba pe ko toucher comme mokonza mboka ngo incarné à papa toto sana na pesi mbote na bato yoso balanda kingai nazala gengrate ke o na lekaki émission
baso benga partout wana na ba Don Bosco il faut na pesa mbote na ba huissier de justice maître Martin Mokoma bato basala pona fachi beto basongisi bato mapango bafuta bato ba $30,000 banda bafuta motela 500,000 na lokuteli kaki ba ministre Baliaka un service à huissier de justice ezongisa bato na molongo bato ba bénéficier ba bien na bango président Francis Ekonzi bisiko zamiza mabate la bolobi to sunga mboka pona komba fachi ala kisi lelo buta ba France bosisa ba Sorbonne bolobi fachi na susa mboka ngana koyoko bino bolobaka jumelage yango wana na pesi mbote na bato nyoso balanda kangai na KNB News chaîne na bino bopona